Yebite muto abota te muto abota ezala. Nzambe ya zanzala. Eza pina basi musuba bota na ba 40 baza musuba bota nzambe aza. Yo asi ndabota kamba mon jema pe oyaka mama muna bota ngate. Foluka mobali oya bien, oya bite, oya te muna bo atana simba nyoko bwena olia. O calculer muna olia ba nyoko pa bakisa soki nini po a calculer bana te. Soki j'ai les chuna ndeko ne Karim Mokundu ba bebani a propos makambo alobi. Aza mutu, azonga kaka sima ba propos na ba ayi camarade nanga tovandaka naye tozalaka naye eloni na lobi toloni na laksi naye matikisa na basusuwe ai na basusuwe na basusuwe binonanga laila kabi amunanga ala na kosala boni sila ya makambo sila ya makambo mwana Karim Mokonzi abali ko yema nzemba abwaki biso abwaki madame Angelique mais bat baki nini abwaki madame Angelique te créer ka polémique yana abike ofingi mutu parce que fan moko ya ye abi otobolanga libumu abisanga mitiopo atobolana ya maswa otobolanga libumu abisanga mitiopo na bandal na bi oh donc c'est que comme ma matricage déjà que maman otobolanga ma passe de rateur internet est glissé mais maman otoboleza te otobola muninga poani tu mitope bidinga na simbi yango bona ota muninga za toboka yo otobolesgo wa mais il porte parole donc bato ça travaille na bango batala raté mabe mutasala batola pe bolam o apportera un plus mukolo bazaka na orchestre yana bien na bib bazuna ça fait kenda ikuna tout bazaki wana baba imbécile tout bazaki wana baba imbécile ndini ofinga bato président Franck azala pe président France tout bazalaki wana baba imbécile kobino dunia ngote okeneka indépendance on est indépendance ko wela bambongo na bino ba question pola pas tu refais une question moi ba kizengi ko la question est kizengi oh sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble c'est d'abelele na nenga indusa Victoria Certa amen. Bonsoir très chers téléspectateurs au Bozobiso de partout à travers votre site Congo Victoria. Bien, j'ai la joie de vous savoir nombreux encore une fois. Merci parce que vous avez partagé, vous avez aimé ma vidéo là, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça fait longtemps hein, bon mon langa tekene yambi charge, on a yambi moko yabi so c'est la famille. Alors le lo bon mon encore une fois dio entre ngai susuna muna l'artiste bon mon la vraiment dio to me capé ko solo là pour ça fait plaisir. Donc na linga bino moi mingi wala za batu les kabanzela bon ça musana bango ya bana verni. Voilà na pesi merci beaucoup na bana membre ba chinois Mami Dai, Mama Yvette Mbi à la japonaise, tout na linga bino moi mingi, balobi Maman Belgique derrière 2, Maman Belgique 4, Maman Solange, bino tout Maman Liliane na linga bino moi mingi. Donc je vous aime beaucoup, je vous adore. Tozawana donc Nazatawana la Mouna l'artiste, le roi de Makiki, le roi de Makembes. Donc Mouna linga somba Mouna yara nanu Mouna boni on les a moni manioko na bi yara na somba manioko na somba manioko na ngana lia omoni lelo manioko eza o ba te belé poto ba kana ba luka ba lia linyoko ngasiko na kute nango na moni na sepela na linyoko netela linyoko ya ba bien ngo saye ba ngo saye saye ni saye ni saye 40
on sait 40, c'est là ça 40. C'est là à 300. 200 la bomba. Mbongo eza pasi mikolo yo ko sala vatite gemima. Biso na bata poto mikolo bazolo bage mbongo eza pasi. Yo moni crise confinement te. Biso confinement qui les a raté so ki ba terrasse na ba cruise na ba hôtel plein. Biso confinement za raté na kosi. Ye moi ebi wo oteka nguba ndeni. Oteka nguba ndeni. Banado oteka nguba ndeni. Si oteka nguba bo eseke ni malgré au moins que biso sangsango nguba au moins ça bien on ça y au sangi sona la lignoko et ça le bien ma et ça la bien donc au lien pour la maman mère te ngaza ba maman te ngaza ba papa pour la chérie bébé ah bas nyonso ba benga ba bébé na mona somta ke wenze ba benga ngape bébé to lien pour la ngwere ngwere bachel te ba ngwere to lien pour la ngwere au lien pour la bachel ça tangu mini la kino moi lipe comme 300 l'union européenne mati donc et là on peut ça sentiment mais mati au sud ça na ah OK la 200 na te na kabeli no kabeli ça au kabeli tu vas ba leader d'opinion leader d'opinion batala kanga bat bayoka ngana ko ba monde ordre bokangela mutabo beta ba beti voilà donc 30 juin lelo eleki 60 ans d'indépendance et tant que tant ozo mona tout à peine c'est tout c'est pas l'indépendance sango au carré no bimateur au carré tambolateur le monde là carré la plaque bimaki na makasi ya maman Alphonsine mais c'est Didi Dipumba na moni susu mère na maman Meline c'est motema tous pepele ya mbeto mon vieux Charlie Ben bato ba celle qui plaque bima bangwana na ba fanatique na ba linganga nani su ba la membre ba chinois ba benga bangwa to sola truc kitoko ba la membre merci ndenge to sola truc kitoko merci na ba maman autorité nyonso ba chinois na Karine Mokonzi musale salam musale salema lelo lo mo besali moi polémique moko to moni Massou avec moninga o bana ko tambola pe longona na Karine tout ça. Oh Massou tozalaki ko tambola he to tanga su comment to penge Massou. Na te signa ça groupe moi dans ça avec le coup en bas chala na ba défenseur. C'est bien. Et là vendredi tozalana. Non il y a bien carte fête pe que le roi carte et c'est bimi. Attention no j'ai mis ma ba no be mo pe. Ndeni muna okanga maka placement. Ezabi osting. Okoya uzala lote. Na koya te, mutakoya ka. Mutu azabo moya koya ka jemima. Take nzamba ça. Mutu na so akufi na mte. Kulobata koyi to ayevine bonga te. Bongo servir batu nzamba. Dernière minute ya mutu, na suka mutu nzambe mutaiba. Bruno Chibalazwa, première minute en âge ne. Mukolo. Donc na koya na ngati. Take na dans le gène. Na priara. Neba pe osabolam neba pe otambola moi droite sur mutuel non comprendre yo moninga la souki na bimi na se protéger na cache ni na nga pour battu ba comprendre que oh tie ba kanga sermité non se protéger non se protéger la cache ni là mais totali Massou a sali vidéo ko lobani a oseka Karine ba propos na ye que mutu mo ra fula été abima na ndenge na ye da kuta maman bana deux enfants c'est comme si Karine a bota ka temela milangi. Et ça dit moi bien te na ba fan pas Karine. On a te mutu na yebi te mutu abota te mutu abota c'est ça là. Nzambe ya nzambe. Et là pina basi musu abota na ba 40 baza musu abota nzambe aza na film ya kutomona ngona nini ya mère na biso abota âge ni. Maman nani o ba tsana Bible ana na pe Bible na tanga ana abota na âge ni. Donc ils en ont ngote so ba tu oh Karine za aluka. Yo aussi mutu abota ka maman je m'appelle ya ka maman muna bota ngata. Faut que mobali oya bien oyebike oyate muna bo atana simba nyoko bwe na olia o calculer muna zo lia manyoko pa bakisa so yini po a calculer bana te no ye manyoko na ngamongo na hotel ngote em suma nyoko na calculer ah no ele ko ba voisin no le ngote bona jema zo biteke ni na olia manyoko na ndo calculer ba te po ba muso ka ya zo bota te po anite ko bote zalaka ke ko bote zalaka ni jema ko bote zalaka ke faut so mobala bien oyebike mobala za responsable ala sol ata alliance non te et ça la rango mutuna bali ote bobo tia 13e après azwaka sono bien après moi bobalani so biso comment que mutuna za mobile te abota ka zemo ngai ka maman noé kaka fou te so Karine azu mobile obota ngai entre ba séparation ba tia ba séparation mais biloko ba séparation ngai entre les quelques ba musuba ba fingi après moi ba yokana na bango donc biso vodo za très mal ngai lo bakaka
Ce que j'ai lichuna ndeko Karim Mokunzi babebani à propos makambo a lobby. Aza muntu azonga kaka sima ba propos na lobby ayi camarade nanga. To vandaka naye, to zalaka naye. Eloni na lobby, to loni na laxi. Et si nango, emso moi lobby na toko ya pe tondo finga ta lobby so ba bongisi. Toza mikolo. Mais tout le monde appelle le mot maman Angélica do Sidika pour la leke. Tu te comprends qu'est-ce qui se passe? Et là qui les bossona nous titan na leke tu comme sous madame. Toye bateza qui noni. Ah tu t'attends perdre. Tu t'attends senga pardon mon afukama. Nga le ko nga ku mera nzambe. Na baba propos ba ko lo baba TV ko nga to lo bia pour senga pardon. Tu ga ba propos no zo mobile. We ga yemba na botama mobile na botikala mobile. Oh ba. Partisco. Parti moi ataka mabe we ranson part moi na natika ka mo ba kindango be bisas ko mboka pe les sous moi ba chel ba bi mari belé akoli voilà wa ba kola ko kota madame ba be banana ni na le ketchu te be pete sur ba we la ni to mona émission ya bima to tika sko moni to tika guerre mu na guerre mu ya Karim to kota mais o ba paluki ba ngona bango basila ta ba bongisa to kota te to tika na Sonia Bakbaja. Les ketchou à la promotion Karim te. Ah bon taqué. Kabatel bosso. Bon mon finga boy pour anil. Babaluki. Ngalo baki. Koto les ketchou babana Karim Mokonzi nga yebi kina otiko finga les ketchou te. Koto madame je le ka babana Karim nga yebi. Obi to makia. Babwaki binote. Souka on Karim osani abwaki biso. Abwaki biso pene loko etala mi monde entier. Acoustique OK. Na bana basi mtabeta kusilo kwa Karina ate na ba mbali fi rigola voilà so Karina a dédicacé so ba dédicacé na nzembo nini na nzembo mobe mère makasa yemba au jusqu'au la kata na yema tikisa na basu susuwe ai na baba susuwe na basu bingonanga la ila kabi amunanga ala mais na ko sala boni sila ya makambo bataza makambo sila ya makambo kala sikoyo ah c'est Karim Mokonzi abani ko yemba nzembo abwaki biso abwaki madame Angélica mais batbaki nini abwaki madame Angélica te créer ka polémique yana abike ofingi mutu yomoko fait par exemple cha lobi nini état de droit. Voilà. Ozwaki ba ozwayo. Tika biso tozwina nte. Wala biso ke biso bwaka biso Karim to solana Karim très tout. Tango ngabeki j'ai show Karim Mokonzi nani ndi babanda fa ya famille. Ba ko benga na pe ba sololi. Biso to yake ofinga. Lo biso lo bakata ke ba sha biso nga pe. Biso to yana loka pe. Biso nga siliki pour la vidéo wana te menga siliki parce que fan moko ya ye abia otobolanga libumu abisanga mitiopo ya masu otobolanga libumu abisanga mitiopo na bandal na bi oh donc c'est que comme maman tricage déjà que maman otobolanga maman pas de rateur internet est glissé mais maman otoboleza te otobola muninga poani tu mitope bilinga na simbi yango bona ota muninga za toboka yo otoboleza go wapi oh muna ha kende bango ba loba ba tobola wapi batika mambo tobola batu ngeti nga otobola nga otoboka déjà na toboka déjà muté peta na mabe na malamu go otobola nga voilà muna elo na benga na yambelo par rapport d'abord ya makambo liwa ya Charlie Balaka zalaka porte-parole biso nyonso to yebaka biso ba charte na pe biso to kosala te bato nde ba ko finga bo ba finga te biso lukaka souci ya pe lelo namona bilo moyo omoni nakuta ina mutu mo boya ndo finga Karim abi ana saki pour na sentiment oh o sako pour na sentiment mais est-ce que tant o sako pour na sentiment lobi tant o sengi pardon o mona ke biso to bito finge to mo sola sunaye ba to mona biso wana yango na vie muta o finga muninga ngana yaka na système pe et là ba maman autorité ba na mama balinga pe balinga tu ba pela pesa bien mais pour finga nde ba liwa na ko telemela mu voilà donc merci tolo ba maman non mom qui est par rapport ya Charlie Balaka lelo ba qui à la porte parole ya Kofi ya Dof ya Weranson liwa na c'est comme si ka ba jeunesse ba mi pesa ba mission de ba beto on est moi Kara un mot par rapport à ça ngo da mai donc non c'est ngara maman so akufi to ya kate na sima mon we tondo diembela ba ventir
parce que maman oui tu as avec mon toi père de famille ana bandi on a tiki ba ka parce que même son de sa famille na bango même son ça ngana singa ka ba to atavana ba on de ko follow mide oui rançon na dof de babi ko to adap ndim tayana quand on a biso presse tout ça là pour à côté le sous na mouvement na biso mais il porte parole donc ba tout ça travail na bango pas la raté ma be muta sala ba to la pe bolam o apportera un plus mukolo bazaka na orchestre na ali rapé ba tamo alobe pour na ko follow mi de bien ok ko follow mi pour ça ni fait ah veut dire ma Charlie baloka maloba bien vraiment siko bon ya teke ko follow mi pas ko ba pe na ju matin en charge vous en sont pas ko ba pe du matin les le comment bon le matin les gens on se demande bon ça platé c'est moi c'est oui parce que après wana tout a raté oui rabi sambo on peut na nité okunda c'est bon bana tiki ati bana combien mais bana tiki mais ko follow mi de we ensemble ba kotinda pe msi bana tiki moi mora du charge we rapa ko tana juli moi mora pour nous kotangisa ta vraiment we ensemble ko follow mi ba ko ba momo comme so ko tape msi ko ate 5000 ba sel ma nyos et ça bien. Voilà donc ezaka ko senga mbela pona ya Charlie Balaka to kunda ye ki bakala code ya ke ya tiki biso to kunde pena na kimia ba saké mission par rapport ya indépendant lobela ki on sera lobela ki on pas juste pas tout na question a lobela ki on te bien na bi ba journée ça peut kenda ikuna tout bazaki wana ba imbécile ah tout bazaki wana ba imbécile ndeni ofinga batu président Franck Azala qui président Franck tout bazala qui wa ba imbécile au faut tout nanga pour ndeni kasi na telle émission na monte place ba lobela yango so ba lobela ki yango c'est bon ba imbécile et poani atavana ko follow mide akota pe na monde na biso o tuna ko follow mide moko atavana yo tala lelo tala boye idée no eza nini boyoka ko bino dunia ngote okeneka indépendance bonne indépendance ko wela ba mbongo na bino ba question pola ba chore fa tuna question mo ba kizengi ko ba question ba takizengi o ko follow mide abengisa wera na jibe mpia na ba basani na nini na robeta na nini à arena est-ce qu'ils ont la santé on fait bien ça wera na jibe confi basani a levé les rideaux na comprendre te ba grand leader ya mboka na biso loka wera na jibe ba ko fait bien ça ba ah pas tu comprendre so lo ba ke atuni question bité nga so na la kiana yo question na nga tuna o ba nyonso ba tunité ngotuna nini na tuna wera son na bimisa ba musu ba question ba takizengi oyebi na nga tuna ba nyonso ba zaki ba tu ba banga nga mana nga tuna mais c'est ko follow mide bonsoir bonne fête indépendant ko fa zo misabi ko follow mide lelo toujours les kana moment mo eza difficile pour na congolais pour na Afrique mobimba pour na monde entier l'autre monde malade est frappé corona boyembeli bat bansembo wa corona bomoni bato ebele bakufi na musique congolais te bino ni to monaki ata mise mo akufi te melibanda to monaki Marie Bangu va ni vena biso akufi mama ni bango akufaki biso take frappé biso tza nzambe aza grâce nzambe abateli biso après confinement est-ce que au mona borozonga na bolingo o ezaki po maladie o se ekuta ko za mutema mabe ko zwa ope après confinement tout le monde a fait un peu de temps nzembo moya in bobeti mutamutabetti na après confinement bobeti lo moya bino nyonso te po no mona ke bo sanga bo mbeli pona maladie o bodem oyemba tanze mo bo ko tsama taki mokili bo tsama pina kunda nzambe na 4 po ete ya bat to ka banze baba nga ba ebedi éducateur de masse ba dike biso après confinement ya te ka te ba ozana ka nona bo ozana ka debi mangama matanga ya ka moko ba misa kufaka ko follow mida kendate. Vous comprenez? Toujours pour est-ce que biloko wana pe zongela kabiso et comme akem sous moko kufi o akete. Mais le et puisque réponse à kofi na place nezani. Nezani. Déjà biloko maïche teyanga. Balisanga wana na mara fomu. Na ko bana neso la bandi be mara mabe. Tena ko fo mboka si to kendeka so président biso mboka ba tiembo bango nyonso ba ya ba yate. Wona ko ba chiko. Kas ba ti boko ta ma président tabengi. Ouais boko ti studio ba bete so nje bango lo sala bien. Pourquoi nga sona da question bazangisa ko tuna yango bango ba tuna ba question mo wekaka o ko follow mda beng sabo o ko follow mi de ba question mo eza ba sens te. Voilà donc quand oza libanda so bozoka mo ba somme kie ba gesteur ba sa musala bango biso peto sala musala na biso poto clore to lo balika o moto o ezo lekana bana ndako moko baza ko bunda
La monikuna Ken Piana Nana Boduga Indi pour la deuxième fois. Par rapport Nini, tout le monde vient là Charlie, par rapport à la vie Charlie Prince. Azako le bas par rapport à ma cam entre il y a d'autres part il y a Ferrego là contre Kofi. Ah va pas Ferrego là té. Ah ça dépendre la liste na yo. Ah ça va analyser par rapport à musique. So muta boy get musicien parli otie muta nani ya Ferre. Ça boy Ferre otie ça boy Ferre otie muta parli té. Mais parce que ça là trop, on dit comme ça peut se tendance moi déjà à Ferre parce que ça les émission puis moi trop analyse. Non, c'est que émission Ken Piana bien que Ferre avec ta musique na bien. C'est que monsieur Ken Piana. Oui. Ba la mamba ba yambia onde na ba chinois. Très kitoko. Oh pam, je m'attends on la ba hypocrite mo boy. To moi les ketchup yamba Ken Piana. Ken Piana pas yamba les ketchup. C'est une émission. Na musalo le ko bon biso hypocrite. Hypocrisie. Na ko boka na babilo moi mon ata mutane lo tabwa ke nga malade. To longo le loko ana. Ngana bona ngoza ate enemia muntu mana enemi na ye te na bi ko garder moi bien so pe singna ça non ah elo mo bibimi ke yem talo bango bien to sina mse miso panzani mais to vanda to ndo sa so ndeni te donc c'est que yo oza d'accord na eloko que nana boduga zara kota fali to yebi Charlie pose ça analyse moko boye to mona ka mingi para ya Ferré mais to moni bango photo ensemble to ba sali nzembo indépendance ensemble au moins que ouais que nana boduga na Charlie pa ba nzembo indépendant ma pe nini wana biso ndo ba olia kapé ba oza pe quelque ba mela pe na mo ba place ba alia baza ba journaliste to longo le loko wana eza bulo ba sala ba bengani ni ba bike em su meya mo go bimana mutie go bimana bongo biso je maso ba bengi biso sangana ba journaliste muso de tenge mère mutasangisi biso mama Denise toya mère des mères toya do maman Olive on comprend eza makambo to longo la biso bilo mo bo ega mikie mambo ba complexé mambo ba nini mauvais on comprend to longo la biso bilo mo bo ah biso pesa ba Tour Eiffel on mona ke Tour Eiffel la mai na biso yango on moi tala terrasse Tour Eiffel on comprend donc on mona ke je matolongo la robanga on moni muto ko sa nemi loba muto agapa be mal a déborder ba limite mais muto a déborder oyebi to ke non Ken Piana a muto moi crier ba belle mais la kanna ve ma vanda kanda mutema ala rankinete Ken n'est pas rankin Ken ada rankine ngaso mutesi na Ken ada rankine na oboya mais là, les journalistes, Adam Moutema m'a bien appelé rancune. Elle appelle Tchor, à quoi boire le malade. Bon, on se combat bien. Moi, ce qu'on a baqué, il y en a ça qui est bilan, on a fait le calcul habité. Luka carré, Luka mamé, bana membre, bana autorité, bateau, basa la rabiso. Bravo. Tout le monde s'appelle Moussaba, mon Moussana, mais c'est comme ma capacité. Lélo, nous avons félicité Afrique Info, nous avons félicité Congo France, mais c'est dit du Pumba. Par rapport à moi, la qualité, c'est la Moussala. N'a pas de babi quand viete mais copier père moi ça la bien o ça musala moi montre qui tombe tellement ah mais les sadiq a sali musala kitoko keli a sali musala kitoko et dit que to sala musala ndenge mo boy nga na bike kala o tala émission ya Afrique Info mona ki elengi te wana pro on sentir o tala Congo France o tala émission Didier Sal banda elengi mais Afrique Info za toujours elengi mutu ndaba ko baby sanda longwa yango boto na mona bien te yango na lobi kaste nga na to mona na so musala nga ko mabongo na mo sa musala ya ko na viete ata ni na lufu ya ka banoza komani lufu to dara na okay mais to longwa na okay to koma ba nini to exact okay dara ba okay to ma bitabe dara ba boso okay mais to koma ba bitabe banana donc moi que mundela zo bakisa ba mayele moi que ya gwa bitabe ya gwa nana mais wala ni ngo senti go bitabe gwa nana te wana komo ba mususu wana ba bloko bo mela wana ngaba ma munyoso to sangisa ma munyoso o eza na effet na on prend je matika o kitsabwe donc ngada na bo sa chaîne raso ngo kitsa yo o mona ke biso da battement boye ngena liema nyoko boye et tension mususu moi be pour na panzani biso za bon ko lo mo boy olobi que baza ba nani nana boduga na Charlie Prince baza ba journaliste mais il fallait Ken pas mona bongo mais pourquoi ausa be miso finga nana te amuta munda jula est Ken a sale mission ebité Ken soit sale mission à critiquer nana boduga na ndimi on pété et ara batne ba koma asko ba Ken faloba faloba nana boduga pa limite abike Ken a sale ngana ebike ye na ye baba journaliste biso do ko tsende batu o akoy muta o ye akoy muta o
ça sens te et tu n'importe tu as Karine automatiquement bien beaucoup quand tu veux n'importe tu as Karine mais c'est mutu ne ça te c'est nous actuel dessin ouais ya on a biloko comme beba on senti que tout monde bebisa musala biso mo yanga bina bongisi musala nandeni na oyamba ouais même bato finga Karine oya deboda ba limite te oya deboda de tata mama te neti muchopi pe oyamba e muchopi c'est qui ni quoi pe c'est qui c'est Gloire Langi c'est quoi c'est grâce non na hôtel ba limite non bino ça cahier on cahier les charges so cahier d'adresse cahier des charges na motala o nini pondu ye pondu te matembele na ti oh na hôtel ke ba oya bien na sala émission mo elengi pe bana mamba so ba tel ke muna bongisi musala voilà on comprend te ko saka musala te budi ga to sai musala do ga bana mo ba ya ka bana bilanga bubo sanga ka te to bongisa musala professionnalisme ouais lo ngana lingi ya comprendre on a 2020 na juin donc bande componente il fallait dans la profession air nyonso eza pe ba fang bando satan no sa ba chaîne tanga hôtel ke eza pe ba Congo France eza ndelo nyonso na vie j'aime yozaki mutia bilon so nzoto développer selon hein neti nini o développer a pas na te moi semaine ana ezaki musuzo mona ke to tambola no bato ah j'aime ma to moni pe moi munene moi musuzo ah j'aime ma bato ba to vraiment ah j'aime nini ba hôtel nini a eza o bato ba kamola hôtel mi pende te j'aime moi mutuma craquer ah j'aime moi munene au moins que mutata là activement j'aime na sepela lango we munene au moins que bata sepela na yo te na sepela so na lula mwasi mana tala make te non te au moins nzoto fait développer muntu soko tika nzoto no mutia au moins ko ndula bakumukanga o bakisena ngeko komani o biloko tupe ya maele pe ya minene maele sadi mutu kasi tango okola faut biloko développer soko biloko développer yo pe comment développer tant ba simba au moins que batu ba biloko développer ba simba ouais biloko fait yo otikalika ekeko biloko développer te ah faut ba simba on pa yo mona batu so ya biloko développer ta mo luka kumukanga o mo luka lia mabilo malini alia o passe ça bien vie faut développer yo mo ngana de Nathalie Sigo par rapport ndenge na ndo sa musala na ndenge na koma Sigo na bitem na matisa niveau ya ba qualité à image ya ba ekoyamba bata bien qualité ba invité koyamba bata bien na sa musala mo o muso afani matali ke responsable muta sa muso tout ça ndenge musala ka te kara na na tika pona tebo tout na sali musala voilà. Ce n'est pas ça. Mouna l'artiste donc ça fait tellement longtemps. Oh azala maman a molobeli a sage. Sur hôtel kota ça be miso senti que muto aza était azo sala maman o ezaki na capacité na ye. Voilà. On comprend. Et tout nous ça musala mo kara boye lokato ke hôtel mo ya pekombe to bandika voilà, merci beaucoup Mouna, je n'aime que plus pour te le bela maman Charlie pour nous la matanga nous débat monsieur babé on est moi Kara et puis que le belo ko ozo le kala entre Nana Boduga pour la deuxième fois na Ken Piana. Agina sous ça ba journaliste na mona matanga ba journaliste belé en Ken. Ve o atiki biso. Donc bata la vraiment na kana ça bata poto artiste ya Batista. Papa molobeli wata maloba donc senti que to bongisa musala to tala pe kota ata bata poto wa mona otinda ta 5 francs na to bata ne makoboya bata poto nga boya bangote la plupart bata sunga biso ni ya bata poto mais oui na kin a ezaka bon ngana mona ba confinement western plein monogramme plein et là ça qui bata liaka na bata poto wa boya bata poto mo so ba tombo ba na raison nzamba pambola bino voilà nzamba pambola bango voilà to comme na souka ba sala biso ma nyonso to mona a bango bilamba bah ok, il y a bien. Tout le monde a une publicité na information que ok on nous a nini ok zani on a tout qui t'attend en par rapport bah qui ok c'est là bah tout le monde va ça souter toi bah ok kitty Mouna donc et là ça que de Mouna ok n'est pas préservatif eh on a bah ok au moins que yo tu ok ni en haut ah bah ok Mouna on sera belle asanta ok ah Mouna donc tu grand boy nzo ndolo bali mama mwana lo bali émission non on lui appelle manioko ngana wali na pona mutu te na wali na pona mutu ça l'émission peut-être na wali na pona voisin pona batu mususu mais tel que faut développer mon dieu nga c'est plateau balula ro ah j'ai manqué tout quoi ba te be balula c'est bien. So moi si ba lule tese ko la moi si mo lala moi si mo mais tant mon mona que j'ai maman sentir moto c'est de toi boyo kanga moto non ça chaleur ça chaleur non ça je sentir ça va c'est pas mal ça va
Ça va? Ça va? Un peu de bon. Ça va? Et ça Kitoko? Ce n'est pas bien. C'est pas bien? Entre les habits ici. Ouais. Ici. Ouais? Ici. Ah oh. Ah ouais? Ah oh. Ah ouais? Non. En bas? Ah bas. En bas? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'ambiance qui est ma charge de la raboyer. Nous sommes la raboyer. Comment mec ça m'appelle? C'est monsieur m'appelle tout qui. La mec qui. Au moins parce que tala e mec el siko ya kanda. Ba iso mec la bilo, iso mec la lutu moko ba premier quartier tina comme la quartier 6. Kaluka. Voilà, donc comme une souka, donc dernièrement par rapport à cette émission et puis au PC bah dédicace. Dernièrement tous les musiciens au ba qui viennent à biso à soutenir bango, à travailler bango, pas soutenir matanga na. Au fin lelo ba crash les émissions za on soute. Oh mon a pingi. Ça la yé. Éducation familiale na ba parents na ba ndeko na. Merci na ba maman autorité, merci na ba na membre Karim Mokonzi. Donc na ko sauter et le obeta. Obeta no nini, obeta no ba nzemba kitoko. Et le confirmé sous Karim vraiment makamu. Acoustique. On a des missions awa kin ba mo lobela ngompi. Voilà. Yo za na poto mais comment on est aussi la té. La ba comment musu les cas inaperçu moi que moi ça tiema quand si mon majaribu na ni na produit. Atondi sini il faut des temps. Et l'ongé simbarade. Batora ba gloire yolang azuma cantine na pe ça pe elonge soirade na ça s'appelle la Grèce kuna hiver za la tête Grèce elonge pe Grèce on pas fanga sala bien yebara talo de chaîne komi world kalita kitoko bazo pe mwasi mo be kuna mo sala kuna la nzoto kitoko janvier oui janvier baka ba dédicace quelqu'un na baka yote dédicace ole pena manyoko. Oh, la bande qui continue, bande de monsieur Souki, c'est une solution. Il y a une union. Et qu'on sauve papa, et sauve maman. Voilà ma dédicace. Dédicace à tout le monde congolais. Tu as la fête indépendance. Fête indépendance. Tcha-tcha. 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 Tout le monde. Fête indépendance, tout fêté. Tout ça, moi, le mot, il y a Karine. Ah, moi, combine ça, moi bien. Yanim, il y a majorité. Nali la titelinga tike yambala kata. Pengal ngande mon ani. Laissez-moi. Maman. Papa, ça là moi ça va bien. Laissez-moi tranquille, laissez-moi laissez-moi tranquille. Ah Karine, non. Je m'en fous, je t'adore. Je t'adore. Tu m'adores? Non, ce n'est bon. Tu m'adores? Somutasa Moussa Kitoko. Pour féliciter, je t'adore, tu dors, tu brèges. Beaucoup donc là c'était avec Mouna l'artiste. Donc moi ambiance na biso ba charge ba nous créer ambiance na biso pour ça la rapidement va stresser le moto c'est caca. Bolobani. Nous avons la fierté. Ya banane. Tu vas porter parole nyonso via sur l'arabien. Aïe. Na besoin mbodo. Ya blanche. Tolo na biso mi goto sa to ranger calendrier. Yo bongisa. Ya blanche. Calendrier comme mobulu fo bongisa mutu nyonso. Ya blanche. À part comme na bongisa prophète ngefa. Mosengi bambongo de émission avec mission 10 000 avec mission 5 000 d'abord mi cop ba je ne pas pesa mbongo na bo sa berer boya me pas passer tibase ngambongo te yo ta pesa lisusu. Voilà donc merci beaucoup donc on s'en est fini pour aujourd'hui. Je dis merci beaucoup à vous tous qui branchez scotché pour notre la biso ba la membre ba chinois bolingara boye moi ambiance na so ba charge be venir te créer rango ça la moi bien. Merci na maman Belgique 2, maman Belgique 4 qui encore Mami Dai depuis l'Anvers, maman Tembia la japonaise ba fan nanga tout ya Paul Ventour ma fille là à qui m'appelle madame le tri elle a dit ma bi mon kola mon bel na Paris mon grand frère toute la famille je vous aime je vous adore je vous amour. Moi mingi, mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas. Là, merci pour la belle image. Darcel Easy, merci pour le montage. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Je vous aime beaucoup. Libanga Soukaya, maman Nelly Moucheni, la présidente depuis Londres. Nous vivons l'époque de maman Nelly Moucheni, la présidente depuis Londres. Nayoka, et ça l'a bien. Voilà, on se retrouve prochainement. Merci à Maël Sadiki, les réalisateurs et à Africa Info. Merci à Molobeli Jesper, la Congo France. Batutu ya Bounia, Mouna pesi nombote, Bounia, Mouna pesi nombote. Voilà, ba charge, ba défenseur, c'est la famille. Tolingani, tout ça l'a bien. On se retrouve prochainement. Tandra c'est des binga. Yao yangwana, ba gros bisous. Dibingaska
Tendresse Dibinga. Au revoir. Sur ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo, pour tous les news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.